awa makambo ekoti awa penza makambo ekoti pona ba comédien bozwa nanu bakiti bovanda makambo oyo penza etali bino makambo oyo penza e concerné bino ba comédien bisika nyonso bozwa nanu bakiti bovanda balobaka bavanda kaka na ndenge moko ya bien makambo esi ekoti la famille yango nalobaka toujours na Congo na biso tozangaka makambo te pe tozangisaka makambo te na Congo na biso eza place oyo makambo ezalaka kaka matakita ya lelo ekoti boye lobi kuna ekoti boye wana penza Congo na biso elengi o wapi Congo na biso mutu pasi o wapi Congo na biso somo Congo na biso ezalaka Congo moko ya makambo bandeko na ngai eza somo penza makasi boyoka elengi yango nalobaka toujours botama congolais oyoka elengi soki ozalaka congolais te soki penza ozalaka na yo congolais te na osenga na yo senga kaka epai ya baparent na yo bazongisa yo na libumu yebisa baparent papa bozongisa nga na libumu nakendo botama na congolais pour que na yoka na nga elengi o wapi na Congo na biso mboka elengi mboka ya ba information mboka moko ya somo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino ba comédien na bino. Na ba comédien nyonso, déjà toyebi tonton Jérémy Chabani, ma chérie, ma sido. Wana tonton Jérémy Chabani, toza na ba mama Kalunga, ba comédien na biso bandeko nanga baza na bango ebele. Na tie kaka mwa muke ya ba comédien na biso kandenge boyebi. Tokoki kozwa bango nyonso te, tozwa ka muke bien que tolobela ba comédien en général. La famille, makambo nini esali que non lelo na ya kobeta masolo ya ba comédien na biso. Makambo nini esali que non lelo na ya ko mama bango na ba miniature lisusu. La famille, avant tokota na mamozindo ya makambo nyonso ekozala penza malamu mingi na ya ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika ba o nyonso bakoti sika na chaîne na biso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya ba nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Étoiline Inès TV zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka talela pe heure. Soki omoni ke non eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki penza omoni ke non ndenge eza boye eza nango pokwa en tout cas la famille na osenga na yo kota olia repas préféré na yo. Soki omoni penza ke non eza pokwa na système kaka kitoko na osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo na memeli bino ba comédien na bino. Bandeko makambo eza awa, makambo eza somo. Makambo eza somo kande na lobaka. Eza na makambo mosusu oui to garder silence, mais eza na makambo mosusu il faut to loba. Soki tomoni ke oyo bazo sala eza bien te tokoya penza tolobeli yango.
la famille. Ebele ya batu tomona matanga ya comédien na biso na kombo ya Jani Fai. Ya Jani. Tomona matanga. Tomona makambo nyonso ndenge kendaki. Tomona pe makambo nyonso ndenge esilaki. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi ayaki ko intervenir. Pona kosala ke non, ebembe ezalaki na poto. Bamema ebembe ezonga kin. Parce que na côté ya ba comédien na biso, balingaki bazala incapable ya ko bimista ebembe na poto ekota tikin. Elingaki écouter bango mbongo. Alors mama na biso na kimutema na ye malamu alobi te ebembe ezonga nango na kin. Sikoyo tango ba moni ka ndenge biso nyonso tomonaki ebembe zonga kikini bandeko na ngai na côté ya ba comédien pona bango c'est fini ba vandi pona bango ba mitie penza na mutu keno mama Denise akosala makambu nyonso. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et Kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Pona bango la famille, c'est fini. Mama Denise ye azwaka makambo nyonso parce que ye mutu abandaki komema ebembe na poto ekota kin tiba kendo kunda papa Jani ye mokoka asilisa makambu na ye ka ndenge abandaki. Tomonaka na ba place nyonso ezala na misala soki bo sala place moko boza ba travailleur ebele soki moko mwa likambo ekweli ye omona batu nyonso ba se sensibilisaka bien que ba chef na misala nyonso bakoya ko intervenir bien que batu na batu bakoya ko intervenir mais ba collègue de service nyonso ba se sensibilisaka non pona ndeko na biso photo sala boy ezalaka bongo mais oyo tokomi komona na communauté na biso oyo tokomi komona na ba comédien na biso bandeko nanga ekomi kosala soni tomona ba comédien nyonso ya poto je dis bien ba comédien ya poto basangana ki nyonso batiaki ba mbongo na bango basalaki ba cotisation na bango pona bana ya Jani ba mbongo nyonso basala ba sensibilisation bayaki ko se retrouver na 10 000 euros yango salaki keno na 10 000 euros wana bayaki ko pesa mama ya Jani bayaki ko pesa mwasi ya liboso ya Jani bayaki ko pesa pe labrine bien que ebele ya bato ba ofinga ye muto abomi ya Jani bapesaki pe mbongo baye pe ko pesa bana nyonso ya Jani ba mbongo. Sikoyo problème eza nini na ba comédien na biso nyonso ya kin jusqu'à présent
tomona ta eloko moko te toyebi te tomona ta eloko moko te ke no yango basalaki contribution yango mutu tel apesaki te yango mutu tel apesaki tomona te toyoka pe te tomonaka bacomédien na biso mosusu soki bakufi baliste bimaka oyo apesaki 200 rent oyo apesaki 50 oyo apesaki 20 ezalaka bongo tomonaki matanga ya bamira esa tomonaki bamatanga ya basuzi bantu tomonaki bamatanga ya badiana makila bango wana nyonso bacotisation esalama me na matanga ya Yajani bacomédien na biso oyo nyonso baza na kini babimisa mbongo te na oyeba te la famille baosala ngo bongo parce que Yajani azalaki na poto akufi na poto yango bango pe comme aza na poto bakopesa teto eza ndenge nini tomonaka soki comédien moko akufi na kini bato poto pe eza na bamosusu batindaka bambongo na bango mais eza na bamosusu pe batiaka na bango bambongo te tomonaka ngo nayebi te yango bango pe badesida basala bongo parce que azalaki na poto bato poto kaka bango moko kaka basilisa to eza ndenge nini bandeko na ngai eza makambo moko ezosala soni ezosala penza soni mais grand merci na ye moko Mike la Duchesse toyeki komona amema penza mwana ya Yajani na kote ya mama na biso Mao mwana na ya mobali amema ye na poto ake kotanga kuna apesi pe mwa bilamba ya bien ya kitoko en tout cas Nzambe alola apambola ye mais makambo penza ya makasi eza kaka kote ya bacomédien na biso bazotia bambongo na bango te pona kosunga bana ya Yajani atiki bana ibele botaki na ye atika na ye bana ibele sikoyo ata bino moko bacomédien bino boza na kini makambo wana bokotika ka bato poto basala ya bango ya bino bokosala te mais soki ekozala kenon parce que Yajani akufi poto parce que tango pe bacomédien ya kini bakufaka bato poto pe bamosusu batiaka bambongo te yango bolingi bosala bongo mais ekozala mabe makasi ekozala penza mabe pona bino bacomédien ekozala penza mabe makasi peut-être na minute oyo eza peut-être que bamakambo oyo bolingaki botelemela ngo bolobi te biso ka soki pe comédien kinganja akufi comédien akufi awa na kini bino bato poto pe botiaka bacontribution na bino te bobanda pe kotiaka soki mutu akufi ata ezala na kini botindi bacontribution na bino biso pe ya awa ka ndenge tosalaka totiaka pe tosalisali tosunga pe bafamille ya bandeko na biso ekozala malamu mingi bandeko na nga bacomédien naye kosenga na bino de partout oyo boolandaka biso bosala bacontribution na bino s'il vous plaît bosala ngo bandeko na ngai eosone mabe eosona pe nza mabe moko pas possible eza bien te bosala botiaka bambongo ekozala malamu mingi. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Ines TV, grand merci na ba oyo nyonso balandaka biso, grand merci na ba oyo nyonso basalelaka biso ba partage de partout, en tout cas na koyebisa bino ba merci ebele. Ba matondo nanga na ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Ines TV, sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi nzombe na pesi bambote na ye moko Madame Judith Diampovisa na pesi bambote bisika nyonso penza ozolandaka Étoile Ines TV, na pesi bambote na ye moko Madame Marie José Chala, na pesi bambote Mama Céline Kaba depuis Gabon, na pesi bambote tala kaka yo mwasi nzambe bambote nanga kande
ndenge na lobaka bambote na balandi nyonso Étoile Ines TV na pesi bambote na ba mama nanga chérie mama Titi mama Tina mama Joséphine mama Eugénie za manga na pesi bambote na bino nyonso bolandaka biso boza tellement ebele ata soki na mentionné kombo na yo te mais tiaka na mutema ke Étoile Ines TV alela bino fort na système moko kaka ya tokos makasi bandeko nanga kande tobetaka masolo kandenge tosololaka lelo penza na ye na mwa makambo na ye na toli moko pona ba mama na biso basi ya mabala boyebi chez Étoile Ines TV tokobeta masolo nyonso tokosolola nyonso mais soki mama Étoile Ines TV pe azwi ba appel akoya nango pe apesa toli kandenge ezalaka naiki kozwa mwa ba appel ya ba papa moko babengaki mama Étoile. Alors je m'étais dit non makambo yo na ovanda nango nga moko te mais ekozala vraiment malamu mingi na ko partager na bandeko na biso mosusu parce que na vie ndenge toza boye eza na batu mosusu bazalaka mosusu peut-être comparativement ya âge amoni ki naza mukolo na yebi nyonso mosusu batu mosusu bazalaka bongo yango na ba émission na biso to profitaka surtout pona koya kopesa mwa toli mwa toli tango zolandaka biso mona bandeko na biso mosusu mwa conseil ya muke azwi esungi échanger pe ba makambo mosusu ba papa na biso tango babenga mama Étoile baye koyebisa mama Étoile ke non mama Étoile solola kana ba mama eza na ba mama mosusu bazo bimisaka solo ya makasi. Je m'excuse na ba mama nyonso ba olandaka nga na ebike tango olandaka biso eza na ba famille oyo bozalaka na bana bolandaka biso mais kandenge boyebi na kokota penza na mozindo te ke nona loba mabwa makambo moko boyete zaka koloba parce que solo toyebi ke ata bana tango bakolaka en tant que ba parents tolakisaka bana ndenge nini ya kosokola pour que babimisaka solo te. Alors comme ba papa ba lobi ba mama mosusu lobi mama solo la nanu na ba mama eza na basi mosusu solo moyen te na oyeba te soki ba mama wana parce que eza na bato mosusu bakotaka na bango douche akotaka boye amitieka savon mbangu 3 minutes c'est fini abimi na libanda na sokoli na sisi nanga kosokola asokoli alata bilamba boye place nyonso aza solo matakita solo penza matakita yango na ekoloba na ba mama biso déjà toyeba depuis kala mwasi soki akoti douche aumelaka eza te ke umeli kuna okomi komitala na batalatala okomi komitala na ba miroir te azwaka temps na ye pona kosokola temps penza na ye pona kosokola mwasi nyonso azwaka penza temps na ye pe ona kosokola ya mwasi ezalaka pressé te neti ya mobali nde omonaka mibali mosusu mbangu ake na ye c'est fini mais biso basi soki mwasi akozwa minute muke na douche eza na basi mosusu peut-être eza ba 10 minutes nde ba mwa minute na ye ya muke mais la plupart ya basi omona ba 30 minutes na douche depuis akotaki azozwa temps penza na ye pona kosokola parce que tango akobima libanda mwa solo ya bien ezalaka bongo. Lelo oyo tokomi komona surtout na basi ebele na bapoto tokomi komona contenu ya ba climat omona basi mosusu bakomi koloba malili eza ya makasi na kosokola na ngate et c'est vrai soki mbula ezobeta pendant 3 jours pendant 10 jours yepe 10 jours wana akosokola te akosokola penza te e ozala kaka akoti na sokoli kana se ya mapeka c'est fini et puis c'est fini alati na ibilamba toki bomoni azongalangala ka boye na ba parfum ya lelo mama place nyonso zolandaka Étoile Ines TV mobali nyonso dans la vie azalaka na posa mwasi na ye abimisa solo ya bien mwasi na ye abimisa solo ya kitoko mwasi na ye abimisaka solo oyo ekobanda kwatiraka ye mobali nyonso alingaka bongo mobali nyonso mama alingaka bongo parce que boni solo ya nzoto
ata yo moko avant ke bato ya libanda bayoka yo solo wana yo moko mpe okoki koyoka solo wana okoki mpe komiyoka solo wana ke ozobimisa solo ya mabe ezalaka bongo yo moko de ton côté okoyoka keno na obimisa penza solo ya mabe ya makasi yango ezalaka toujours malamu mingi longolaka bapoil baparti nyonso bapoil ezalaka olongoli chaque mois koto tomonaka ata bato mosusu ezalaka après 2 semaines akia longoli longolaka babiloko wana ebimisaka mpe solo ya makasi ebimisaka mpe solo ya makasi bandeko na ngai mwasi ya libala azalaka na soutien moko okoki kolata yango 3 jours te parce que ntango olataka yango na se ya bilamba ozotranspiraka ntango okotranspire bongo lelo transpire lobi kuna yo ozolata yango pendant 7 jours pendant 10 jours ata yo moko omona te keno basolo bando bima babiloko na biso tolataka na se kuna bandeko na nga eza biloko moko chaque jour il faut changeaka d'ailleurs mwasi ka ndenge nalobaka ezalaka malamu mingi mwasi ozosokolaka 2 fois na journée eza na bato mosusu bakendaka ti 3 fois ezodépendre na yo moko mais en général mwasi asokolaka 2 fois okoki kolala na mbeto sans kosokola te osokolaki soki 12 heures ti na pokwa mobali ya ye yo ka ndenge osokolaki na yo 12 heures okolalaka boye mama tika makambo wana ata soki malili eza me salama ya moto osokolaka osokoli omitie mwa parfum na yo ya kitoko na kala wana kutu ba antitranspirant ezalaki te boyebi eza kaka na bakilelo oyo ba antitranspirant ekomi koya ekomi kobimisa mwa solo ya bien na se ya mapeka me na kala wana ezalaki te et d'ailleurs na kala wana kutu ata ba parfum bato ebele babandaki koutilize yango te to bando mona ezalaki ka mindele nde bando utiliser yango biso bato ya mwindo mingi to bando koutiliser na biso ba parfum te ezalaki nango mais ezalaki moins cher et puis bato ebele bamesanaki nango te ezalaki nango penza ya makasi te mais bato ebele babando bimisa solo te babandaki penza kobimisa solo te e osala pasi pe soni komona mama mobimba mosusu tozalaka ata na bataxi boye ozwi taxi mama mobimba azobimisa solo moko mosusu omituna nzambe mama oyo eza nini mama babiloko ya bongo yango bomonaka mibali mosusu bakimaka biso basi mibali mosusu bakimaka parce que eza na mibali mosusu lelo ayebisi yo lobi kuna ayebisi yo soki amoni ke ayebisi yo plus de 10 fois changement eza te yango omonaka basi mosusu alobi oyo akoyoka na ye te nalukaka mwasi moko libanda oyo ayebi kozwa soin ya nzoto na ye ezalaka bongo epo bandoloba mobali nanga kindumba mobali nanga boyeboye pourquoi parce que yo moko ozosala keno mobali azala mosika na yo moko penza ozosala bongo obimisa solo moko ya mabe makasi soki omoni ke okendaki église okendaki plutôt mosala na pokwa boza na église rassure toi que avant okende église sokola okendaki mosala okendaki wapi avant obima lisusu okende quelque part rassure toi que osokoli ochange soutien na yo ochange moi eloko na biso ya se wana ochange yango ekozala malamu mingi et puis eza na basi mosusu soki omoni keno yo otokaka na yo mingi soki ozotoka okoki kozongela elamba o olataki lobi te olate yango lelo te parce que okobimisa solo voir même ata uniforme mutu o déjà tokaka mingi zala na ba uniforme na yo ebele pona musala somba zala na ba uniforme na yo ebele ata 3 ata 4 soki ozongi na pokwa osokoli mosusu otandi yango na tongo avant kende musala ekozala malamu mingi mais eza na bato mosusu omona uniforme moko aolata yango semaine mobimba tango ozosalaka bongo oyebi te keno eza na bato mosusu bakokaka na bango solo na yo wana te bamama tozonga parce que soki yo mama déjà ozobimisa solo okoteya mwana na yo te ndenge nini ya kosokolaka ndenge nini ya kozwaka soin ya nzoto na ye soin ya ndako bamama mwasi ezalaka nde mai
mwasi ata soki otie maquillage ya ndenge nini soki ozobimisa solo bandeko na ngai soki kaka ozobimisa solo eza na mobali moko te ya kolingaka yo. Mibali bayina solo bayina basi ya solo. Mibali ebele balingaka basi ya solo te. La plupart ya mibali balingaka basi oyo bazobimisaka solo moko ya kitoko ya fraîcheur. Mibali ebele balingaka bongo. Alors yango na yeko conseiller bino na yeko pesa bino katolika ndenge boyebi mama Étoiline nazalaka leki na bino nazalaka mama kulutu abana mama leki abana mama ya batu mosusu pe ka ndenge zalaka na système a bien bosilikela te ezaka conseil to pesa en général ka soki ka na zu ba appel ka ndenge to tiaka ba numéro na biso ba téléphone il y a de ces personnes au ba benga ka biso pona koyebisa biso parce que soki mobali ayebisi yo na ndako amoni ke ozoyoka te akoya kobenga biso eza te ke aya kosambwisa yo sur les réseaux sociaux te mais eza kaka beteli yo lisolo yo pe oye ko lancer message ezalaka mwa bongo ba mama bosilika na bino te en tout cas soki omoni ke yo pe oza na côté wana zonga zala mutu bongisa nayebi ke au début ça ne sera pas facile mais avec le temps ekosimba mosusu ki yo moko yebaka te ke obimisaka solo salaka boye soki obimi musala zwa kaka uniforme na yo na se ya mapeka zwa ka zolo na yo otia kuna okoyoka solo soki oyoki ka solo bandeko na ngai omiyebela deja ke non ndenge eza boye na bimisaka solo zwa ka mwa eloko na yo wana ya kati olongoli yango ntango ke kosokola otie yango ka na zolo yo moko okoyeba ke non eza solo na eza na solo oyo ezobima donc ezalaka mwa bongo kande na lobi batu mosusu. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.